silaha ya kuleta ubaguzi katika watu akidanganya kwa marezo sosial. M23 AFC itaenda. Bongo yake hatutaenda fasi. Tunaelewana? Kwa kufika yetu hapa. Tumefika hapa sio kwa utaji yake. Sio ambaye amehitaji au ametuita mkuje hapa. Tumekuja kwa nguvu zetu. Naye kama iko na nguvu aje wasa tutoshe. Tunaelewana? Ça, c'est les messages. Bato ba comprendre te eza que à lobby bango ba yakina Bukavu pona babima te ba kotika wana ba kobima te. Alors bandeko na saki no kama elo moko oyo bomoni bino moko mais chers patriotes c'est fini déjà. Donc remplaçant ya Chilombo ezali Kabila Unanga. Le reste makambo bat bazo sala ka no to que ne réunion pas iboito sala boye. Ils ont servi à rien. Makambo et c'est là. Ce n'est pas pour rien. Kabila olia kita na Kinshasa mais RDC zaka Kinshasa te aponi na ye ba kote kuna okita pona sécurité na ye. Do bande kunanga prochain président parce que et c'est Sili okita o mata Chilo bazo kende o azolo banabino eza pasteur au Congo tout le monde pas mbaté donc bokita to mata makamose Sili Bamsous Baoukamwa Ndeni Kabila. Mais Kabila n'a jamais dit qu'il était sénateur à vie. Est-ce que Bino Bousso Kabila a dit que je suis sénateur à vie? Kabila a dit Bino au revoir te. Kabila a dit Bino à bientôt. Faut y en français. Alobaka à bientôt. Voilà. Donc, vous avez la surprise. Sur Bomoni, Kabila Azui Kibokonzi. Bakoloba, ah, t'es à droite. Mais, ils ont battu politique. Ils ont battu Balubaka, oh, bango balingi baloba. Oh, bango balingi baloba, yaona bakoloba. Mais au final, ils ont ramassé. Voilà. Donc, Bamsoussou Balobi, mais pourquoi Bazako Oumela Baoukout dans la surprise Bazoko Kisanganité lentement et sûrement. Babilo Oumsoua Mikel Kisanga les hommes déjà. Mais le là, ceux qui gèrent le monde, Balbité, pour qu'il y ait dans la négociation. Ceux qui ont déposé Samindouki. Yangwanande bakende na négociation. Bayoka, ceux qui condition ba pesa ki Chilombo. Il y a démission accepté en haut. Ceux qui ont accepté en haut, Massa Sezongi. Mais, les banda ya RDC, les banda ya Afrique, Bangonyo se basant Simananga. Peut-être que vous avez un retard d'information. Les banda, l'ambassadeur Nyon se basant à RDC. Basant à RDC. Mais, mon thème est les banda. Parce que mon peuple n'est pas souffrir. N'est pas même la mboka. Même les banda habitent. Et compétence c'est makasi, maçon c'est makasi. Beaucoup concevoir n'est pas de konanga. Député va payer $40,000. Baye ko la séance. Moussous mi balé. Na séance moko 10,000. Na séance moko 10,000. Donc, député moko na moi a eu $60,000. Alors, quand vous multipliez $60,000 multiplié par 470 députés, et puis c'est combien? Ou alors tu as député, tu as sénateur.
na monde entier mboka bamoni ke ba politicien to ba député mitema mabe bazali baza na RDC ya wana tozo komila nanga ou bien Kabila soka azui pouvoir faut tous les députés bazala arrêter tous ba justifier comment bango bazozwa 40 000 $, sans amisisu 60 000 $, bazozwa ngo na sens nini. Et ça salaire te mais comme corruption. Or corruption faut la prison. Donc nanga ou bien Kabila soko aye akangi batona nyonso akozwa point belé. Comment yo zungi na 40 000 nanda kuna yo na suka sanza osili sino ngote bapiso 40 bapiso 60 000 okomi na 100. Ozo sili sanga ate. Mais bato mosusu ba po amike ezoko kosala mate. Alors nalina lo appelle ba Congo. Soki cette fois-ci bomoni Kabila a eu pouvoir par exemple. Bolo ba rien, bondi mabosala na ye. Tango bino bokondima te, bikolo mosusu endimi. Basali na ye, bino botika na pauvreté. Bakosa bino azarwande ali bango bakosa na ye bino boboyi ali province na bino na souffrance. Donc so bomoni muto akomi président ezala nanga ezala Kabila travailler avec le monsieur et nambai na bino président oya koyaka na sima ya Chilombo mboka ekobonga azala nani batuninga même étranger ngabi mboka ekozala su ndenge na te et puis fin ya guerre ekozala. Nabazi bandeko boyokinga. Donc bon moi na bi monter ba pas citer oh ba surprise ko yala oh non et c'est cela qui oh ba ibi politique te bazo kende ko kota sona ba union nationale union soki sacré soki neni ba sala wana bazo ko le salaire. Alors je pense même que qui sangani soki tomber Kabila ou bien nanga akoki ko se proclamer président de la République déjà. Soki Kinsangani est tombé. Nanga, ou bien Kabila, a se proclamé à partir de Kisangani que n'a commis président de la République. C'est fort possible. Arrivé à Kabila, ils ont mis le côté. Arrivé à Kabila Kuna, ils ont mis le côté. Nabaï Nabino arrivé à Kabila Kuna na Est, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le départ de Chilombo est imminent. Départ na yeko pembeni. Nabanzi ba obaranda ba émission na ngaba remarquer que ngana finga kate mais ndena lobaka. Naza ko informer bino oyo bazana be formation na te. Muto aza politicien te ba te. Kabila ba okangaye, Kabila ba osale boye, Kabila ba osale boye. Mais c'est fort possible, azala président ya mboka, nanga azala premier ministre. Ou au cas contraire, nanga président, Kabila va nae, ali na été. C'est fort possible aussi. Mais ngana ebsino, président de la République ezali entre nanga na Kabila. Et puis eza kalaté. Jour boyo aka po ki sangane kwei, tant musulo bino ba se proclamer kuna ke je suis le président de la République, ndenge Moza Salaka. Alors bandeko total anano biloko na chaka à partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na faci beton te mokengeli ya bakongole. Lobina Kagame boye asakana na bato misusu oya monela kawana kasi na faci. Alors bandeko chers patriotes, la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ndeko munoko na yo eko bongisa yo. Pe munoko na yo eko bomisa yo. Ya wana Bible lobi na Proverbe 18, 21. La vie et la mort
sont au pouvoir de la langue. Bon, mon état, on a l'expliqué vidéo, oyo. Moutouboko azakuna na kwa cheboy. Ya lo bana été. Et c'est très grave. Zala na problème na mouto alobaka, mais mouto alobaka te. Kabila bimaki alobine logote. Azongi pas lobaneka e logote. Hein? Bande kolanga. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps aussi pour parler. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Mais la Bible le met à biso. Il y a un temps pour se taire. Il y a aussi un temps pour parler. Ecclésiaste 3:7. Bandi kolanga. Na yebite sobo yebike. Olivier Kamitatu a rejoindre Nanga na Kabila. Eza basigne, basigne mo boye ba ke makambo ezo changer. Batu bakomi ko na la sabino bato bazo zo 40 000 la potala ba. L'information selon laquelle moi et le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Chilumbayi nous aurons déposé un projet de loi intitulé Projet de loi constitutionnelle d'exception. Et on a donné même le numéro. Projet de loi constitutionnelle d'exception numéro 2025/01. Pourtant, ajustement temporaire du mandat du président de la République. Je profite donc de ces micros de l'Assemblée nationale, représentation de notre peuple, pour dire que cette information est fausse. Et que moi et mon collègue, le premier vice-président de notre bureau, nous n'avons jamais pris une telle initiative. Il s'agit d'une représentation de notre peuple. Mawa. Bandeko. Bomoni ndenge ba ekoloba wana po eleki mikolo oyo. Po ba se déplacer ba comité ba silisi bazui $10,000. Kaka na mukolo moko ha $10,000. Lobi tang ba ye bazui sur $10,000 et puis 20. Na salaire ne ya $40,000, 60,000. Tango yoki alobi komo na ye wana omona nini moluba batondi kuna. Yango na bandeko tozo senga suba bazui mboka vraiment kosala tout ko arrêter. Hein? Vraiment ko arrêter bango. Eza esengo mingi. Eza mawa. Tota la susu oyo. Na laksi bino ba soda bazo zwaka oyo ba kino kufa. Bana batu bazo zwana ya balu batu soba kino bunda. Alors que boyebi ke makambo sesili. Parce que so gagner ba ko pesa batu bibundela solo esili. Makambo sesila ke zati ke bayebi te. Chilo boyebi ke makambo sesila ki. Kagame yebi ke makambo sesila ki. Mais baza okende ko yokana soki a ko respecter des missions. Soki a respecter mote et comme ezongi le sumasasi. Yano bozo mona nanga sali ndi kopema. Botala bango. Hapa tuko Bukavu ndani, unyo kama Bukavu, tuko ndani Bukavu. Asiwadanganishe Nyangezi. Nyangezi yetu kwamo wasiwadanganishe kusema tuyabana Nyangezi yetu kwa Nyangezi leo oyo ndeko ye. Dedisi leo. Dedisi leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda kushambulia hapa Nyangezi, tunagabulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi lakini ako Mnyangezi. Ni makartier wa mwatu barabara ndio mbaramboka. Wanayua mabaruasi zote. Bangalie. Bande ko la longo yango bomoni bato bakene guerre. Esi bomoni bango. Botala ba mususu. OK. Mabe utujikulu seke lwa Kinshasa. Tu vas déjà retrouver ni bana beto aba mavumba luku umbe ko tuka sai bana beto man kote kai na jetu abumanda njika ajisanga ni kumbushimai. Voilà. Na longoli yango bandeko avant na loba tika na tshela bino na no batu muso bazo comprendre te.
ozomona ye mutu mais comprendre na eloko te. Alors Joseph Kabila azoye biso boye. Même na PPRD mutu azate. Même na IDPS mutu azate, yende aza l'homme indispensable. Mais tout na Joseph Kabila, okosala pe 200 ans na mokilité. Soko yo okufi, comme yo mitie ke Congo ndeyo. Siko Congo wana tango yo kokufa, ekokufa na yo to ekotikala. Yo ava botama. Congo ezalaki to ezalaki te. Sikoyo. Toke na Joseph Kabila. Tobandi. Joseph Kabila, moto a préparé qui ba élection, il y a 2018, memaki Tshisekedi na pouvoir. Union africaine et pays qui ko publié, yende a publié a autorisé qui va publier. Nanga la bite accord de qui signé. Tshisekedi a gagné l'élection tout nibino. Tshisekedi a gagné na mindu kité pour boloba ke bobanga ki. Pression inacceptable. Adala ki na mbongo te pour boloba ke asomba ki bino. Nini esala ki bino pression pour que l'opé ses pouvoirs. Alors que Selobino a gagné qui. Voilà, Selobino a gagné qui. Et pourquoi vous publiez Boboyi Kozela commission ya bandeko tosuki wana na banzi retour à Kabila et pesi batu belé trouble ba komi koloba. Mais Kabila zolo belo côté. Retour à Kabila et pesi trouble ko sakana te. Pour yoka ke pona bango Kabila est parti s'exiler. Il est parti, n'est-ce pas, demander l'asile politique. Tant que y a zongi et puis c'est pas trouble ba comprendre te a zongi nini. Bazolo ba ndenge apesa ba pouvoir. Oh, mais tant ba apesa ba pouvoir. Kabuya lobaka ngo bien. Kabila aluki batu ba ko pesa pouvoir apesa na IDPS. Bato abosa na makambo. Et puis, si on l'a dit, on muluba. Parce que mutu moko te akoloba en faveur ya baluba. Batu nyonso lelo yo bayini baluba. Mutu moko te aze kolo mususu atelema banakoloba pour avantage ya Chilombo. Mutu wana zate. So moni mutu aye koloba boyeba ka baluba. Siko boyeba ki ba mutu apesa bino pouvoir. Siko boyeba yango. Kabouya a été clair. Et en plus, on s'est encouragé. Parce qu'un vrai Congolais a voté Mouloubate. Un vrai Congolais. Donc, Chilombo a deux mandats. Nous avons voté à ça. Parce que Congolais ou bien Congolais a voté jamais Moulouba. Mais jamais a voté. Tribaliste à niveau wana. Chilombo a battu belé na ba conflit. Mais tu as vu que tant que ba kota, ba luba ba no luka ba relation. Mais or que biso to expliquer déjà ça n'a nettoyage de la justice pour Moulouba comme clair nettoyage d'abord de la justice. Aucun procureur Moulouba au bazaba magistrat au tinda bango na Goma c'est qu'on va village à Sewana au tindi ekuna na kini kuto mona ba susté. Bon, on a discipline contre la kini. Ma kabase belé. Bon, donc nous avons 6 ans. Boko mesana. Oya koboyi, oya boyi Kagame. Aluka mboko na ye. Nini toyo kite. De combattaba. Nini toyo kite. Mais, bande ko rabino zo landanga. Ayez vos apaisements. Makambo c'est silaki. Makambo et c'est silaki. Bami yibi oyo. Bamiyibi oyo bakobomba bambongo na ba Belgique na bandako na de toute façon na poto okobomba mbongo na ndako te so bakoti fa mona yango lukola biso to yebi yango bokimela wapi à part Belgique bokimela wapi à part Belgique bokimela Congo Brazzaville bakangi bino bokimela Angola bakangi bino bokimela pape c'est le mboka bokimela et ça Belgique. Préparez-vous pour se préparer. Pour se préparer. Pour qui me la wapi. Ngana zoe bisa bino obozola nanga. Dossier c'est silaki. Makambo c'est silaki. Est-ce que, n'a pas un exemple bon. Est-ce que bino somoni Belgique azolo bila nanga contre nanga. Boluka mboka moko ezolo bila contre nanga. To contre Kabila. Boluka mboka wana monde atier. Exacte. Pour le bozola ka wow. Est-ce que bozoyoka?
nani aza na kimia te, nani aza na pédicure te. Ce qu'on t'a dit, baza na pédicure te, Chilombo na baluba. Et c'est tout. C'est tout. Biso soza toza pena kimia. Boye baki botala mboka ndenge ezali. Toza na maseke botala basafu. Nyonso yo basafu. Mama nanga kameza te nzambe satala makambo oyo. Tala makambo oyo tata nzambe. Basafu yaya tokokende wapi? Bonga ngo tozolesela bana. Enga ye. Enga itafue. Mono tafue. Yaya monwe. Madiama tafue. Madiama tafue. Madiama tafue. Yaya monwe. Mono kiadie. Sheria moto. Monwe. Madiama tafu. Madiama tafu. Yango yo madiama tafu. Yango ye. Transport ezati bande konanga. Na minute tozoloba ba mosusu ba bombi ba 320 milliards o ba yibi na bamboka mipaya, ba bombi na bamboka mipaya. Ba mosusu ba bombi ba 200 millions na bamboka bapaya. Oyo nyonso ezala batiaki na ba bank na minute oyo eza déjà saisi. Tala bamboka ebele wana ozobima nango soki wapi. O bimi nango ebele en espèce na aéroport ba yebi ko bimaki na autant. Soki ba luki yango na ba banque ezate ba yebi pa ba omoni lango. Ba mbongo ebimi libanda ebele. Peuple azo souffrir. Transport ezate, banzela ezate, électricité ezate, mai ezate. 4 jours na kini. Basi mibali bazo ko sokola te, mai ezate. Mais ba mbongo ezoko no bomba malibanda. Mais c'est grave. C'est grave. RDC est commis parmi les 4 pays les plus pauvres dans le monde. RDC. Parmi les 4 pays les plus pauvres, RDC a continué dans la carte. Or, parmi les pays les plus riches, na ressources et assez. Mais tu n'as pas azali. Pourquoi? Mbongo nyos koyiba. Soki batona baye. Caméra retournée, hein? Caméra yebi ba mi yibi pa bomba bambongo. Ce n'est pas pour rien que tu as côté prison ba bimisa kiye. Caméra yebi ba mi yibi pa bomba bambongo. Ako bimisa liste wana. Oya zoyo kanga signaler bato na bango. Bakotala ndako yo tongi. Oko sola kisa bato salaire na yo. Ay kasi. Otongi ndako a 2 étages, 3 étages. Oko la kisa salaire na yo. Ceux qui ont un salaire à combien? Parce que le salaire à mon nez n'est pas à qui? Ils ont 300 à 500. C'est tout. Oya ba misusu wana eza ko yiba. Ba salaire za ba $300, 500. Misusu eza ko yiba. Ba docteur ba za combien? Ba docteur ba na combien? Pas plus de $500. Nani colonel eza sur na $250 par mois. Major azana $200 par mois. Bon, sikoyo, député, $40,000. Docteur azana 500. Colonel azana 250. Major azana $200. Député, $40,000. Na sanza oyazui $60,000. Boko kangama bande konangai. Bo sepelaka. Boko kangama. Ata banyoko la bato. Le porte-parole de Ensemble pour la République salue l'annonce du retour de Joseph Kabila au pays via la ville de Goma, actuellement occupée par une armée étrangère déguisée en coalition. Olivier Kamitatou estime que la sécurité de Joseph Kabila est garantie à Goma, loin des tumultes de Kinshasa, a-t-il déclaré ce mardi sur Top Congo. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, la présence de Joseph Kabila ouvre la voie à d'autres figures politiques exilées. Précise-t-il avant d'ajouter « Le choix de Joseph Kabila de s'établir à l'Est, sous la protection d'une région contrôlée par la rébellion, n'est pas qu'un simple symbole, mais un appel à repenser notre avenir. Abonnez-vous pour plus d'informations. » Maneko, Kabila zongi na RDC.
et le bas moko chez lui. Mais, bato na kimiate. Oh, mutu azongi na ye, alubi pe le côté. Tala oatini, makamuni nyo. Ah, tilo mutu azoloba. Ma fille, si je vois une autre seule inondation, je dis bien une, pas deux, je délocalise toutes les eaux de la ville vers le fleuve Congo. Je dis bien une, pas deux. Merci. Les téléphones sont au niveau du CNC, une structure gérée par Jean-Claude Boukassa ainsi que Madame Lisette Kabanga. Tous les deux du Kassai oriental. Donc moi ils font ça parce que je suis du Kassai occidental, Kassai central. Sinon, depuis que ça des bourgeois font des bêtises, personne ne les arrête. Les gens ont crié ici, on l'a rien fait. Moi je n'ai rien fait. Vous avez vu comment on m'a humilié ici parce que je suis du Kassai central. Nous avons été nombreux à être humiliés. François Béa, humilié, Kassai central. Denis Dussochoa, humilié, Kassai central. Jean-Marc Kabunda Kaboun, humilié, Kassai central. Mike Kassenga, humilié, Kassai central. Mais les gens de Moujmé, quand ils font des choses, des grosses choses, eux, on le protège. Madame Lisette Kabanga, vous êtes une femme comme moi. Vous êtes au CNS. Vous créez une structure, vous avez un bon nabino, beaucoup de gens ont nabino. Parce que, bilo qu'on dit ça, que Nanga s'est retrouvé aujourd'hui est devenu une épine dans notre pied. Continuez. Je serai le plus gros transfert. Ce qui est vrai, c'est parce que j'aime le président de la République que je ne peux pas la pantonner. Nathan ma péboui. Mais si on se cap pour la bino, na minute tu as besoin de son pot, ça va contact micro ça va bien. L'internet qui me peut. Je suis la meilleure. Vous ne comprenez rien. Maman Isaac Kabanga, Jean-Claude Boukassa, c'est ma propriétaire, il y a Centre national de la cyberdéfense. S'il vous plaît, je ne suis ni un terroriste, ça m'a bien contre fatigué, par contre, vous savez tout, que je n'ai rien. Bon, humilié, n'a pas canabino. Bon, ça, il y a bolingaki. Maintenant, rendez mes téléphones, rendez mes bijoux, rendez nyos. Je ne veux pas que nous soyons que non, bon, moi, tu vas kinini, accueillir au fond de la RDC. Parce que nous sommes au fond du bino, nous avons gagné. Vous êtes allé trop loin dans votre humiliation. Vous êtes allé trop loin. Rendez mes biens, les passeports de mes enfants, passeport belge, passeport français. Et ça, bilo qu'on a binoté, bon, ça bilo qu'on a. Non, non, comme une box soutée, parce que comme une box, on est commis, de ne pas tous au bang. Moi, j'ai pas peur de vous. Vous m'avez humilié, vous avez tout utilisé pour la Kobomanga, beaucoup quitter. Rendez mes téléphones, mes bijoux, mes cartes bancaires. Chers amis, ça c'est entre et Balouba. Voilà. Après avoir volé, c'est pas un enfant qui a volé 10 000 francs à sa maman. On lui impose les mains, il tombe. Mais ce monsieur qui a volé des millions, il vient à l'église, il n'est jamais tombé. Il ne peut pas se poser des questions. Il doit se poser des questions. Pourquoi lui ne tombe pas? Lui qui vole les minéraux. Celui qui a volé 10 000 francs tombe. Celui qui a volé des tonnes et des tonnes de cuivre ne tombe pas. On doit se poser des questions. Ce sont ces gens-là qui devaient tomber dans nos églises. Ce sont des grands voleurs. Un sorcier qui a seulement ensorcelé 2 personnes, il tombe. Mais c'est monsieur qui ensorcelle tout un pays. Lui ne tombe pas. Ce n'est pas normal. Il doit tomber à la prière. Mais est-ce que vous avez déjà vu un politicien tomber à la prière? Ils viennent à la prière là, dans les églises de tomber. Hein? Ils ne tombent. Ils sont toujours debout du début à la fin. Parfois ils sont même assis. Ils sont les pauvres mamans. Ah, je suis ici, ils sont fiers. Je suis dans cet enfant. Mais lui est dans cet enfant, mais le sorcier qui est dans le pays, dans tous les habitants du pays. Ne le voit pas. Alors, Bandeko, la Bible, chers amis, la Bible n'interdit pas d'être riche, mais elle interdit les vols. Abraham était riche. Abraham était un homme riche. Genèse 13,
1 à 18. Dans le Nouveau Testament, Joseph d'Arimathée était un homme riche. Matthieu 27, 57. Matthieu 27, 57. Boluka barish mususu. Na Genèse 24, 35. Na Genèse 30, 40. Bokuta barish kuna. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, la vie humaine n'est qu'un souffle. Job 7,16. Tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Au Lukio comme président, on a 2000. Tant que président, on a sur Kimiate. Au Baniko Banga Batu, au Baniko Kangisa Batu, au Baniko Boma Batu. Ce qui est comme turu yako kolongwa o komi ko luka ndeni na ko changer constitution ndeni na ko sala boy ndeko rangai tout est vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1,14. Le vent est une image de l'inutilité totale des efforts humains. Cette expression revient encore 8 fois dans la première partie du discours. Ndeko nangai, vent ezani, nene kanka vent, mutute. Oya kanka vent, saisir yango, akanyango, nani wana, mutute. Le vent, c'est ce que l'on ne peut pas saisir ou retenir via mutu yangwana. Via mutu yangwana, via mutu ezaneti mon pepe. Souka nango, oko tika biloko wana nyoso soko yiba. Donc, ça un amour du prochain. Un chrétien ne fait rien de malhonnête. Ça un amour du prochain. Luka batunyoso bazala bien. Luka batunyoso balia. Mais yo lobi nyoso ezala yomoko. Ndeko nanga. Via Mobutu Seka ndenge nini. Il s'est proclamé roi. Ndakuna hôtel à 5 étoiles na New York. Kende awawa na Nice. Kende na Belgique. Partout. Ça on compte pas ya bomba ibambongo. Mais bandeko nanga ayaki maboko pamba azonga ki pe maboko pamba. Voilà. Donc tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Bandeko na tiki bino panza vidéo oyo. Bona na rapé makamanzambe. Merci.